benga lobi jamais ce qu'on ngai na buzoba na nga na telemena Gérard na bi olembo nga président divine Gérard sa tche muno makasi nzambe beka nda sala makambo yeso ko ke studio akosa bato non na zui nini oyo donc batinda ka bapesa ka e abi osu na 6 mo na me ma prise na karo donc vers comme boss apesa ko ba $150 au check carburant $50 $100 au fusim sa monstre moi crédit mon nini ali ane ba mbongo abongo ma prise sa nya bengani divine sko ngato na ina doléance ba problème na zone isunité mbamo na bisa ba clair na bineti divine ne chef na biso sengo na beba ne pona bonga divine à cause no presse na en pleine répétition alors bi bo benga divine bo ebista a ko zong sera ba mbongo na ngai o nyoso akosa ngai bo benga président na biso Félix Oazé comme monstre na moye mo ka lo bango na répétition ba benga divine a ko zong sa ba mbongo nyoso akosa nzoka divine ndoko sa presque papa mo abelaka mais nga na belisi papa na nga Clément ya solo. Vous avez besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide, mais pourtant, il y a des gens qui ont au sali non le côté na disque nanu yembité. Maman ko papa bino bila bandi ko aider. Disque bima ko papa bino lobi ke moi na moni na crypté. Presa lobi ozongi sambo on mais tu comprends tel kamwe le kaka. Tu comprends qui po? Mesdames, Messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Vérité ou Réalité dans vos maisons, dans vos boutiques, dans des métros certainement, partout où vous nous captez 5 sur 5. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Merci au sponsor officiel de cette émission qui n'est autre que Yadjani. Site Antongan Poutobanga Michuri depuis Switzerland, très crédible, précis, un homme réglo. Merci aussi à tous les partenaires, donc comme cette grande dame Jolie Lukombo qui nous suit depuis Genève. Merci à cette véritablement femme d'affaires. Donc elle est véritablement femme d'affaires Shuna Tatila. Merci aussi à Taboufat de Top Model Kitoko Tai Mbongo Pesole Libyen. Merci aussi à Maloris la Congolaise Malolo. Pese mbote skazo landa biso, mesdames, messieurs, bino bato landa rabiso et belé mbote na bino nyonso tout. Clin d'œil spécial à Papa Philo Mopepe depuis l'Allemagne hein, qui prépare son album, je crois très bientôt. Cet album va voir le jour. Depuis Mbote également, on a un bon footballeur. On a la fierté mboka na biso côté Bulgarie. Vous allez moi qu'on a vu Aristote Ndongala que je salue, clin d'œil mon frère. Alors mesdames, messieurs, sur ce plateau, comme je vous ai toujours dit aujourd'hui avec mon équipe qui est aujourd'hui bien sûr chapeautée par Gédéon à la prise de vue, Jordan Panzou à la réalisation. Je crois que nous allons continuer toujours comme d'habitude. Notre émission tout ça là et ça pour un règlement de compte, encore moins pour déstabiliser et un leader ou un autre thé. Mais seulement c'est une émission où déjà Boyebi qui a vu le jour il y a plusieurs années déjà Zalagawana, donc comme ça conception d'Angwazali Jimmy Kolesha. Moi je ne fais que la présentation, c'est-à-dire à travers cette émission on s'est dit topé sapé bande konabiso ya basi, pas seulement de danseuses mais bande konabiso basi pe bazalape na liloba. À travers cette émission, les kaka, boye baka bango, ça la rabino pe monsala, ou s'appelle les sarabino. Alors beau découvrir bango, c'est-à-dire toutes les femmes qui excellent, c'est pe sur bunda boye bango pe limwa, bo qui pe ko comme la biso to le la bino bango, afin que tout mes kapusola na bango. En long en large, en ce qui concerne makambo o union surtout au basala na vina bango. Alors mesdames messieurs, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Miko. Une danseuse, artiste danseuse bien sûr. Oh toyebela, pe toyebaka. Toyeba mingi et pas ya
Est-ce grave? Donc, monstre d'amour que nous saluons en passant. Et Monsieur Google, de l'eau pour la toute première fois, Toyambaye, To Solanae, une bonne danseuse à bien bien. Miko, bonjour. Bonjour, grand frère. Santé Ndene? Oui, très bien. Namono Kalamoko, non. Nazali. Mais félicitations pour la courage. Je te trouve vraiment une fille courageuse. Et je me rappelle que tu au côté là, on a une émission dans 23h hein, na RTVS, mais oyaka penati na RTVS mutukate motote mais ozondi mati ero no za libanda po ya kaka ole. Na oye pana ngombo na mati ngombo tse musala. To binga ba 207 ngombo. Na mati kana ngombo 22h30 pour même ba na RTVS. Ndi musala. Bravo. Alors, qu'est-ce que justifie absence nayo? Miko, tout le monde a déjà chicote et tu as mal sous ou monstre d'amour, tu as immortalisé sous bah léopard, tu as encouragé bah léopard bazo qui est né déjà au bazo représenter Moka. Na Cannes, Meyo, tout le monde est déjà aux athées. Mon silence, moi timbélé. Qu'est-ce que se passe? Non, la ni non agent, ça te soit ça déjà relaxation, c'est na ma bête, soit tu dois bela, soit tu as les sous na groupe T donc la ça va nous on va. Miko na la sur la culture peut éviter en monde na monalité. Quand tu n'y a ya maman ça là bon. Vous avez ma bon ici la danse facilité peut-être Miss Langi Michael de tout le bar. Tout ça un surtout travail peut-être. Ça les enjeux pour la tête. Mais donc ça te que le roi na bini film voilà te que na obina te na obina. Donc à la mine te venait qui descend moi. Mais ce qui nous étonne c'est la fidélité. Combien d'années pas monstre d'amour? 8 ans et demi hein. 8 ans et demi. Il y a eu de vents et marées tout autour na bino surtout na katia Cultura PIV. Cultura PIV quand même ils allaient orchestre monene parmi ba orchestre monene na mboka na biso. Alors tu es ça là qui est ça l'apparition na yo ba tu vas découvrir yo. Avant kota Cultura PIV, tu vas dans le parcours que hôtel là wapi na mambobina. Avant Cultura PIV Mbote bien à Célo Scram. Autrement dit, Thierry Noir, papa de Marc Andy, Marc Olivier Melek, mon président. Donc, on a un président là. Donc, il m'a ça va Kadi, Viminde, Servé Mieko, Baboubou le Sendi. Donc, on a un vie là. La bande a passé le Scram, qui tire à PIV. Donc, président là, on a Célo Scram au Soudan et Yayevi. Soudan et de tous les militaires, soldats pénal, donc ils sont deux bandes musiques, deux bandes à la culture, qui sont deux on bandes passer le scram, déplacer les pays que nous avons RTV sur mais nous coûte des photos en la prise. Donc on a culture, malgré la temps là, mais les chaînes on a bandé déjà au quota. Dans des goyers, on a un RTV, c'est que moi tourne à Beta sur Charlie Prince, moi une fois sous moi Jimmy Collé chez Telmaïe, à ça papa a ma fille donc papa a ma fille belé. Donc on a retrouvé moi na Renate et tout na wenga pe koto mal à l'aise kana ndenge cultura na ndenge ya c'est le scram et ti sel pe que cultura ne principe na mamnyos. À partir de quel générique on va découvrir yo d'après yo au monde avait que générique oyo en tout cas et tika la porte bonheur parce que à partir na yango ne pena na pesa makam. À partir donc là on dirait qu'on est na bandi makamba mokonga na yebo na kute ba salam. C'est générique on za combat oh c'est ce que tu as dit allez to somba kuna moi ça ne luka moi ba meka yo meka no ba improvisation non meka no biso pe batasika to meka ki mais tellement déjà dit non boye on a faut bozela nan on va 007 mon luki bon ba sali makam ba binyango mais te ko ça générique moko ya musala et na kati to binango na ba Vicky Samuel Eto personnel mais dans ses affaires Richard de Poul la président fait retour aux années pour la culture tu ko bina tu ça la clip à musala ton na betika clip à musala mba moko mambo epesi pona GPC makambo po batu ya ba poto mamno lo ba yalo mambo le berger de la Sapa yebi habité Petro fa obita Zenith donc on a ça les clip à musala donc ba habité ba mo président non ba faire faut baza boipo autant de mon péné d'accord t'es à l'ende tout simple journaliste une des fois il faut ça makam peut-être pas que non qui cala ya ba tout na ba na bango mais eu peut moi trop mon faveur et ça me donne a betika mosala wana tant to ina ba kombo yu ba ya cascadeur a boki simba etika na donc
Abina, les soboto ne bêta on va vous appeler dans mon tout. Déjà, n'a pas remarqué ton a celle qui par mon salam tout le monde soit une réponse non pas dans non c'est quand. Donc mon déjà on a muta remarqué ba mo remarqué nga ba mo tout na point na mo boy. Donc c'est non moi c'est kaka dans c'est non moi ça mo dans ça mo kusa ça bora er mo mutu pas tout na pas na nga moko. Na ebiser na nga moko na si fois qu'il y a des mamans na ya mulisho ayakin mais a tout na nga. Abi est-ce que vous voyez danser na bilo moi ça mo ninga mo ça quoi chino bona mimi sexy. Ninga mo ça quoi chino bona mo quoi ça mo wa c'est kaka mingi boy. Ngabi est-ce que vous bien bien oh. Ngabi est-ce que so na bengi ko parce que ko ba ina Sandrine biso habité est-ce que bien ngamo na bimna mina bien na lukande donner ko comprendre non ils aiment si mo bona so na sala bo ils de ndenge nanga so na bina fona se kaka so na lo bina ba problème nyo so na bosana donc on va déjà c'est on donne mo sara que non mutu so pembe nanga fona piler donc bo sous ne to rato bina bo mo sana kate non moi que non il y a déjà ba se pena bina ne donc fona sala tout na bina ce que lo mo bo donc et ça le quoi ko le ka edo so ba kumisi nga pena za ta deuxième donc on be fort pena ma moi ne so une ça va vite donc on va vous appeler ba tout et donc ba vandi pena donc etika likutu donc na tika kuto ba style na ya ko bina eza na moi qui yo moko boye oseka nini ezala sentiment to ezala na kaka obina na yo kaka to ou bien ezala na yo mo marketing na bina seka na nga kaka non bon marque monsieur ko ma pendenge na yo mais mingi eza ndenge na nga mo temps jana bande na koka ba en soga sangwa koti na obina bo déjà mo kaka nga fona na ko seka et là j'attends bina ba lesa biso to ina grande sœur na moko Judith Mbanza il y a des histoires biso ça biso bina faut ça na ko seka faut limba en tout cas so bina ka partout j'attends ande ça biso bon yemo ka no bina mo na o seka so du fait que na banda Hollanda ye na Hollanda ye il est des nature na nga na ko misko ko sepa pende yezo bisa biso parce que nga pe comme non pour moi so bina muninga seka kaka donc tant que na ina musique et bala ni sko na musique on air moto yo ka poe o ki bena drum mo ke bete convaincre tant on na base bo mbundo so betika tout donc faut na seka donc on nga za ranja donc dans le cas de la musique et bandi ba danser bo télé ma tour na bino nga déjà et là on a déjà Saint-Esprit bena donc ange bakit. Merci beaucoup. Alors, Lelo, tout compte plus sur Cultura PIV parce que les a place au Penawanaiko est vrai. Au long Cultura PIV, oui, et dérangé tout trop. Pourquoi au Colombo Cultura PIV? Ce papa n'a pas ce punition à punir parce que nous fandana nous au paiement. Est-ce qu'il faut y côté il faut silica au claquer porte? Non, la siligi pénaté, na bêtise na rapé porte na monté. Sauf que na cadre ka musala, na travail peu, na travail kana ba collègue na kwa mini sexy. Le col avec Guilain, moi ba travail kaka, toujours travail déjà, moi ba avec comme pour na moi musala qui maté. Donc jusqu'à nouvel ordre. Donc ce ordre on est quoi était peut-être moni. Musala et au moment où tout le bateau allait rouler, musala nous c'est pourquoi. Musala ngalinga musala ngalinga. Et en plus, mutumo so bi valeur musala nanga taza mo pembe na nga bebi sala musala nga. Et des projets mo nga ba bebi nga mi ko so azuli kambo alobaka. So na lobby likambo. Na lobani so na lobby likambo tour liboso. Na mo bobeti kara deuxième tour, troisième tour na silika kasiko autant na gangi batnya so ba yebi tant bino bo tout na nini na expliquer. Tant bo comprendre que na vérité moi likambo bi na raison. Donc on peut ça ka tort. Tous en droit aussi silika pour tous abana papa za biso munyo so. Donc on a yé moko ndenga benga ordinateur biso ba montre mais kem que toi na ba ndui moko bien té et donc tellement biso tout montre là il faut biso tout profiter wanati mutu ndeto za na biso nyoso mutu linga nenga ko leka yemo papa na biso té mutu so na posa ka epe tu peux faire longa mutu bo foya or que maramonga na sala rana so remplacer mutu musu akoko sala ngote déjà nga ko makamu sunde za kaboye e ba kia mvumela ba kitisa bandi maramanga. So peut-être yo tiki kokoma ba so yaka na botiki miko ba yaka na sama mbote miko sala momo na chargement ko raté ce qu'on a mis sur charge on a tiki na tali pe bo na comprendre que non ngala ina charge na nga donc ndito lo ba ke ko bua ka krimo bo bua kindele to ndo ka pe ba vina sumsu ba o bua ki vocal no mo bo donc yo tiki ka leader ye mo bundela on zo c'était faut les gars TV faut ça faut ça sacrifice belé pour moi vocal ba fandi ka ba oye manga tento ka nze wa poza fali mame ce qui m'a vous comprenez comme quoi moi national et ça va bien donc
musala o biso et eza vinanga so mutu bena batu su ba comprendre était bon nga eza pena pona bango te eza pona papa nanga te kaka pona entourage mo ba comprendre était bon tout ça biso tu va ba chef ya batu mususu ba oya ba zo ba poste et soki moi qui chef moko nga na zana ngo ba comprendre o tenga na tiki ko papa nda comprendre pona biso parce que yé muta ko linga nga ko leka mutu nyonso même drumer ato yo beta ka kitaka kitiki donc yé mo ndo se pena rythme ne côté la musique na ye mes collègues nenio soza na posé ya longwa ngapela ko beta ngo dona ko bando beta bo nzoka so bando beta débilo kana ba peso des salaires te ozora moko so peut no futa mate bando futo te so ba prime d'encouragement ça te reçoit peut-être so pe comme kuma ma voyage monsieur senyo kende te ngana ko kende yo tikali muzu ngo créer ka ba dégâts moko boye or que yé moko papa na biso apesa biso ba importance to na ngo lelo so ke na zangi vide na ba comprendre o ba comprendre lelo et donc Miko, qui sont ces personnes qui ont créé leur problème dans Monstre d'amour? On va causer là au Macam. Car Bino va danser. Ils ont encore un bureau. Dans ce cas, c'est un licamouté. Tous ont un bureau. Les musiciens qui ont c'est un licamouté. Premièrement, ils ont c'est un licamouté. Fait que ça non parce que nga bat monsieur bandolo ba miko en foutant waze quoi ça na ba kisi ça bo or que eza musala ah il dérange quoi ne va pas ça kisi non il dérange nga te pour nga pesa nga force moko bo yango pour te fortifier nga parce que ton vient dans le bino miko émission mo za 21h ah ndongo ndo benga yaka na ba danseuse momo na bengi boyo ata mimi sexy na loba aso bengi mimi yaka to na émission mo awiyate ou yaya nazoki empêchement be muso kwa biso pe pa côté biso mai katani muso biso ke suke za saleté or que to le ka émission check a chapeau boy menga za bona za ka belo mena check mon chapeau pour na concorder le ronanga na ko pe sans chapeau na la ta mena ke mission mo boy muto peso na facilité webi ke no mi ko nda ke kuna boka nga mais muto muso teleka 23 ans nga ke ka comme ça mosa e na okina ngate parce que ba sacrifice na nga na yo ngo bebi songo poani or que yo ndete nga collègue na ko kate ba collègue na nyoso na muto na lobate ka benga nga muto so lobake no voir même mes pétroni maman nanga ma maman chérie et à son nom akufa na âge mo boinga butu na s'attendait te ngako comme danser peut-être yeso azaka nga compliqué musalo mais siko batu muso bakoma kalomba abuma maman na e mote so asali likambo nga na libanda babina nga to discuter na muninga babina okota te ta outil émission pas JPK na digital na comme la porte babina nga miko yo okota te président lobi bo bakoti Micheline États-Unis Michel Mangondo maman na nela ba bien direct de Kenya donc yaya merci babi kala mingi te ba obenga meme po balisi bravo donc père son nom ya maman po parce que atika que le roi mon etiko ke koto mo ata ba négliger que ba bengana que le roi biso msuto mibimisi pe boy ya nzamba salo grâce à pesa que nela po nela sungo donc boulot te négliger nzamba ka d'abord abate on peso makam en tout cas félicitations na ba chef msuso lelo oyo Micheline peut États-Unis pas loin na ye pourquoi ils arrêtent oh monstre ya sarabo ba benga na États-Unis ça le roté parce qu'on a mis ko na mona ka ondi bolingi na bino ngate na ko bela so na une ordonnance nanga papa ye moko pesa nga na mbongo ko na kuzu bien yo so yebo bando beta non bible bilo boko so pesa oye ba tenga ko me kutu na ko bela pe bona même na ordonnance na musalate parce que to ko mena ba tamo mona yindi no kabenge la mbola posa to baye bakay la mbongo to penga mais comment na soni pour sona la tona ninga comme concordant na biloko na musu peut-être leki o ayo na valeur peut-être ya yo leki yanga na cher mais yanga ka moins cher on a mais lega o pesinga siko ekomika moite la mbala ngam na pesa ki ah ce que yo souci nous ezaki ezala ceux qui montrent kabelo abeta le solo pa batoté ezala non faut un secret non il faut un secret parce que ça mutu musu pe de asenga ki yena na zuité sotango pesinga o krele biso ranki no moni biso ba danser to bomana nini ba musu ba kozana ba danser ne bazana bazara basa ba président tout cas bino do maison finga ba président na bino bo misa no vérité à solo mais biso pas mo se banana kota na ebité na kufananga donc salamate et la danseuse mo le kato ngai na daka mo sa fir do ana muto lobate mais lo monsieur bo manisa biso za nini na zai na problème na ina lobi ya le ngandi na bona na problème fo et bi président nga na ina problème ko ndaku neti boye mikolo ka bo so bat ba fingi na ba nga miko okemba na c'est normal parce que hermo boye poti ko kosela ka baninga maka parce que muto ko zapena mutema matel te ba petit ba okemba ngamu ke bono mo ba ata ba $100 $100 apamba neti nga miko so pesa $100 na olia mukena obombe belé ce que so na moi so pesa $100 c'est que na okangisa garantie andako au moins pa mutu garantie ne sili mo ke lela boye tango lela ba biso ba bité non yebisa he be mo ke biso bi non yebisa na ba chef so so sili comme na bureau so asouté mais problème ezalani Miko c'est vrai de temps à autre te Miko comme fouter na matete wa comme fouter na lemba mbongo garantie zo wapi
Et où tu as un musalate? Et où tu as un musalate? Il y a boss qui mutazo la carotte. Na liaka na combo monstre. Ah, obeta bambata na ndenge na yo, mais na combo. En tout cas, premier no moite na ye awa na ye attends na comme na Picardie na place à Litoro. On comprend que na commis moi complication mais ça la mais en tout cas attends on télé on dit no dans ces awazé quoi. Dans son comment pesa danser awazé quoi ni lo wana lia. Servi ya mela. Pesa le robo sala. Déjà combo na ngate. Donc combo na ngata danser awazé do ponga pena koma eh kasit wazé quoi. Le président donc pour nos identité on a vous est-ce que bien les lotés ba benga absolu déjà moi na papa intel pour papa na nanyo c'est ça donc na sens que zaki que non mon terme avec tout kaka moi ba biloko en temps biso to bebisa ba boulot na biso président na yeza papa na biso a yebisa o te chef que moni mambo iseminga na comme tema pas si fort ndemi kwa ke ba yebiso te mais peut-être comme on a mère ne akokabela batu le lolo bien na koti face parce que batu tout ba moka mingai. Ok, il y a un bakanda makamne mo no sele bo seke bamba ba fausse information. Yo mo kilo ezaka Nzambe ka ndi na lobi à part Nzambe, yé monde patron ko linga ko lika mutu nyoso yo sala na mutu nyoso alinga na longwa. Vina ngebeba ok. Biso liara na koma monstre ni to na pression mo to liara na koma monstre. Donc soto bi ke o Congo biso to sala musala succès. Musique awa o artiste nanyo. Premier mais ça soit succès, il y a au sol, la bête matolo non bien. Sous un président ne pas sur la bien, à sur la bien, au sol il y a un combat président. Mais pour le baguette biso, tu as la liste des pays ernios sur ton non. Mais ben comme ça lui tu vois que bozora pembongo. Parce que bino bolo la que salaire zala, mais bos continuer au bina point. Non, faut ça là parce que la répétition, tu as oui, au transport na moko. Oui. Bah je me suis fait transport zo bimana ngote. Transport no moko kuto kebite so komi pe retard ba biso zona. Ba bino komi retard orgue de na ndoko luka muta bisenga ke non Miko. Non pas de arriver trop mutu so bi Miko pesa no poste no PC pe na bo mais yo mutu la ka ngati. Mu so ko sa bonne do ba bi merci la femme selon le cœur de Dieu Solange étoile à Lubarasara merci nzamba pambulo po. Donc bino de so vous avez ta vous attendez ata ba excellence ebele bazana mboko mona keno ba venir mo bimba ba action esala mapo surtout biso ba musale sala matoire salaire te moi face quand to lire na combo président. Mais est admettons au na répétition Miko obeti matolo aux monga transport aux ça l'effort au na rep obini au sali boulot non normal mais aux occasion te moto ba mbombongo to obeti bambata tout obeti matolo tout na kati ya place à rep et simité. Est-ce que resuka bosala ndeni ozonga makolo na kuto osala ndeni kasi yango monière moko moni bandiko na biso muso rao dans ces zones za ndumba yeku toujours on a lié qui na répétition la qui panane il arrive à ba mususu ba vioni le cas pourquoi ve imagine nous na musala oyo yobika sacrifice ya banini mais faut que ba sacrifice muso mo pa muninga bo motuni yukundi bo poni uyeya so bo ya pipe so ya ko lobatini na bona na zemi mais non tout long est compliqué nga oh utelika ya mo ete fumela bakisi pour ça masumo to sala maka fumela bakisi mais obika sali bon point pour que le voyage à matin de ko kepe matin de ba peso 5000. Ce que le bito longwana qui ne va répétition na biso parce que na répétition ce qu'on raté pour moi peu na quoi mo cha peu crédit mta aider aux ngindako bien ba aider au temba mo calculer je n'ai pas bien trop est-ce que ce que voyager admettons beaucoup na bus pour que na mi kanze la na bus kaka beaucoup na bus beaucoup matadi ba loger bino ko lia quand même ba occuper bino olia kitoko osama mnyoso bien oyo no nika ka minu na yo nika so kute pe na msusu basola no pe bilamba osimbelo te basola ko bilamba nika ka slip no brosa c'est tout mais msusu poko ke pe bo voyager po ndima te ke note e alors que ça munene mutu to ke mbabo potolia exemple na mo président mais président za côté moi za loger za bien mais ce que producteur a bien peut-être bo kembi pe net voyage moto ke na zéro mundu ki pa to komi pe na kolozi boy bilo on était zéro mundu ka bien pona biso ke to lier na ba comme président. Donc biso mama fongola biso nzela moto lié aka na pété na yebo ende na ina ngabo na boki na la femme selon le cœur de Dieu Solange toi la compagnie petite sœur moi venant enregistrer pas de vidéo ba bien intéressé je forcer na kin abi non faut mi quoi c'est là j'ai luka un navigateur abi non mi quoi non a raisonner non petit nanga futa mo palais petit nanga ça moi boy to bimi li banda zo mundu ka bibi no bozonga ba opesa bino suspension bebo za bo beta concert wana na Kolwezi to uti Zambi Lubumbashi Kolwezi tourna suka to suka na Kolwezi to yakini donc nanu to liete o senga nani
ovandi mboka fo bokoma no bosokoli mo nzela mo ezaki no basali preste nzeki poussière makasi fo sokolo pemi muke mo santé ta mo bien mais mundu ki asokoli ka bimi ona nzero mundu ke ide ya nanga kota malkane ya meme oyo lik na tokoli ete so même soka nzunga blo tokoli même c'est ovandi pe bona ka Spiderman pichu concorde e makamna oloba donc ayi pe na nzungu ya biloko ya Ndunda Thompson ayena ngo wana boleli wana producteur blanc nazo bisote donc so zaina mo li pendant mo boma nzeto mo so bokomi voyage blanc no pe ko bando bela 16h 17h bo pendant tongo midi po banda so bo mela iltité so bo mela ilti biloko ya 18h leni et bo voyage mso arrive à bongo est-ce que voyage vous voyager bokeli ti matadi bozonga matadi bokomi nakini bapesio 5000 francs c'est que 5000 francs nanda ko lobani to chagu nanda ko to loba vérité pour bobeta président ngate osali osalinga to l'action carte électeur ba journaliste voyager tableau tous a reconnaissant wana donc parce que carte électeur do mata na avion ngo lingi ba ba maitse nga avion te attention que na lo te ba penga 5000 wana ozokosa to olo la vérité ya mbongo soki na ye awa na ne loko na biso te na 5000 nanga sauf ka na ko ba pena zo na 5000 nanga mais to bete ba matolo na biso pour côté to un grand mouvement donc au cause de 5000 kuna ka première répétition ba kabelo $100 là je me suis to profiter ka yebaka ko sola za la respect battre la réputation et donc au monde na olia na réputation mo biso déjà to rendre ba mal répété to lia kana na réputation biso pena en tout cas premièrement réputation ba danser culturelle bana popia mikolo to lia kana idéologie na pa na ngai ko ki ko changer jamais donc so peut-être nga changer mettre na plateau nga za bande mo donc to respecter règlement na biso bunga te sauf ka ke pour ça na ko to la boité na ko ki vanda boité pour na battre musu e ka bolobi na ba peso ka poste mo bolobi no mba mo luke bat makambo no moninga pesenga na pe ma vie na ngapo na mutia munene ngami ko na mutema munene donc ngai papa na nga monstre d'amour ayebike ngami ko na mutia munene ba pekisa biso to tanga kombo na ete na otanga ngo lelo ngami ko so na fane sika pasi monstre so ayoki aoya donc ngami ko so na problème moko bo ye mo kangisa ye mo bimsanga donc yo mutoluka monstre kangisa so kangisinga yo ka hotel misa micro oloba makambo o monstre kangisi micro po miko tanga ikombo na ye bakanginga yo lobeli yango sikoto kananu batine so ba oloba nini d'abord ils ont la sonne monstre d'amour peut-être na se ko kanga mana sko na koki ko loba et je ne pense pas que monstre d'amour ça là parce que nebi quand même azaka réfléchir chef na biso Senghor avant d'atindi ono et soki bomeki kotanga ba komba misi mais non to kabona musala to abani baba ve na biso netinga na otanga kombo Eclipse nanko parce que Eclipse mon soso azala tozala na relation moko boye na ndenge na okuti ya famille hors makambo ya culture PV nga na solo na Eclipse na akuti na okoko bebi na passer le yote na passer le yo na coaché par Eclipse ba ve na nga ba Kevin Carrera na zana bango tongo na zana Winnie Mandela na zana ba perle donc ba perle chichi motongo wana kutu nani Jessica kutu na kolibongo à l'époque donc pour nanenga donc biso to ya pa ba Jessica no ya sur na Chimène Yombo la championne mama bilamba Chimène Yombo na ebité donc na ebité ya na yemba nga yobi na yemba na pour mi ko na nzembu na ye et donc ba maka mo to ko distraire parce que nzembo oyo bozwa ki na culture PV yango nozo continuer to comme nzembo na projet mususu non nzembo oyo ya culture PV au continue pas na continue na ba besanga ba bio so donc so na ki kutata na venir d'Alias Bakogo na biso to bien ba convocation mais sauf que so ba kanga papa na nga oya parce que ba biso ba miko na sana ngelo hotel na culture bona kutana ba cicatrice na lekala ba mbebela mabe so za mutema mabe na kokai kolonga biso yimuta ko banga na la na tina na bango tina na tina muto aluki marambote ngana na tina monstre d'amour donc so ki ya lobité ndé peut-être na okota studio so donc nga pe na tiki mo tana nga pe tikeli mukie so monstre lobité na bandi studio pa vena biso Guilain Samba ba félicitations vie force kaka babi président Guilain Samba Allemand Hitler baloba na bango ezara bongo pourquoi pas ba mike ba beta yo beta opesa ma mbeleza na ka bongo pesa ba ndimo te mais malgré ba balingi bakatela bango fufu ngami ko na préféré na lambalanga kuseli ka mbisi landing my chol to aka na sima vete to travailler avec Guilain Samba va ndimi nzembo wana do etelinga na TV Guilain Samba oyemba na yango donc ngana obeta na rasete na bato bana profit bato balinga nga mingi bato basala ke donc pour na ebike papa nga monstre d'amour na fongola nga banzele belé donc banzela ngo na fongola ngo pour na uzala mona mabete mona mabe bakaboni jana 1 mois mutu malamu de atunga sai bane so pena na za biso ni so to yi mabe
comportement à ma bé final le mois une année nga sali 8 ans mais Miko en fait baninga no ba danseuse bazo reprocher ba présent na bino trop maboko makasi balingi ko aider bino te problème ezalaka nini entre bino na ba président ba danseuse parce que dans ces gens sont que noté to futa maraté tozo souffrir effectivement bozo souffrir ceux qui kolanda ba histoire na bino ndenge zo lekana kasi mabe photo to lekana ba pinjo parce que moto lekape to ko sa mingi beaucoup ça beaucoup ça kasi muri na ebisa jour mususu Sandrine Bisseu cernanga maman na red cochela na ebisenga biya atinga kote mona ebiseke na maladie na oka bien te mbala moko na bela ngaso na mikoseli maladie na obela so na ebiso ka vina na téléphone abete faut beba ndende téléphone nga téléphone ngo de comprendre ngaso na mikoseli makambo isala maka disons mon dieu ba makambo belo to mikosela yango ezongeli biso toko sa makasi donc monika to bosa na kamka ne uti voyage bo ata ba peso papa so to uti matadi to na ebiso mamo 5000 te na beto na $100 na juboé toko sa makasi yo 5 millions na poche oya kana pe na express peut-être ya 20 na moko je sais pas dia idara yo oya na ngome yo kana munoko ka na nema bete biso to ba to gangela baka ba petit mikende ba comme na ba ka mo petit sanga merveille ya madonna libendene ya solo leader na ko sita pelé pe na car mujinga na carnet ya solo faut féliciter ba petit en plus ba leader na bango et ça va ba na ba comparaison de yo ti wanolo mama waka wana wanoko sana biso mais vieux mon ando ebe na express na ngati na beti ba mato deux aina okaba express aina wakara alors sigi no kande za bo fona le ka TV vatel ke miko lo belanga sianga pa lo belanga petit ndeni moi yango na sala makambu o mo la maître de mon merci na pasteur Ben to na nzambe babi a wuti pena ye babi solo na eza mo konza mboka le 23 so na kene bike papa na mono te na bike fongola nzela na mono so na mono te papa ta vonga fo sambelanga papa na nzembo fo sambela kuna makambo mais makambo nangeza basala nzambe bele bakoti on banga nangelo te makambo bango distraite le contraire makambo epesi et puis ngai comme opesa ngo mono opesa ngo kwa moi chance nzambe ndi alimbisa parce que munoko oyo ekosaka mingi ndi omoni tellement tondo le kana via kokosanga na za danger nga na zoka boy oka zigino comme tapisa ko carte ela papa na oya koloba te na koloba no ka ke to za danger to a salaire tout et tout to futa maka mais degré to zanga ko so mbongo salaire ondima te biso to komala ba pomo bono mais comment expliquer comment expliquer concert moko ce to landeli contrat par exemple c'est-à-dire que concert moko tout le monde a gouvernement organiser ba concert te culturel ko beta wenge ko beta nini ko beta ceux qui to bandi ko landa déjà na ninga ba caché oyo kaka o bazui 30 000 o bazui 10 000 bazui 15 000 après ba concert wana siko bino bozo combien parce que kende tout le bagage secret bomba nsuka suka bimara ne bino ka bolela ka bomba tout le monde bimisa ba liste de paye na bisote ndeti ngabona ko yebite oh non carnet de paye ami ko yango nde bando futé na signé ba bisolo ya kala muta misa sikazate pour nous prouver que les bisolo no to sel la paye que no wa futio au signé pe na carnet de paye no ba chef ba signé ba beti pe na ta ya date e bani parce que ba date on a signé na on a signé comme belle mais on continue toujours fidèle. Mais na sacrifice au jour monsieur batuni biso babiso moni sacrifice non na mouvement longwa. Salaire ya liboso ya ebelé aux na carrière non musicale là combien? Salaire voilà le baraté parce que ça moi secret. Moi salaire pena nzambe ndeka bango mais nazwa moi salaire bien. Au moins déjà so batu so futa ma $30. $50 pour na SPS na kineze belé $50 la moyen belé si on fout au moins $100 moi bon moi belé mo boy donc ça moi bien déjà et salaire za moi secret ba lo ba ngote et bon ba betela mo pour avantage yo so dans lobby ngwana ba nokosa yo na biso na sous temps kosa te na 100% moi ba sembo mo boy na ninga respect nzambe akanisanga parce que na ndo sa musana na bolingo nyonso ezaka ke contenir bateau ba ela na musala mona maele nyonso aka te tisinga so bebisi coré na boya. Mais on te reproche très souvent avec yo puis amis soumis sur makasi trop na musala kaka vous allez amis sur makasi trop miko donc ko lekele l'esprit te alinga la maramutu marambezo kenenenge nini na ngala na za ikuta no mo ba danseuse nyonso to lo balate mais soki to mati na podium bebisi na corriger na ya bongo te chango boye sala boye ponga kanga danse ba mo nga pata na zaina ngati kana ya telebo na kangiso na matina binyango siko omona bo mutu muso ofifra kana rankina na obina bien ta ozwa bien te so to ndo c'est que zo boyo ofifra kana rankina siko ta no bebisa so ya mo ga so yo kate
Alia baby ça toi telka binongo yo moko tellement respecter nga to boyaki. To ba cho binongo oh baby simba moko mi ayo o mo na revision na revision te. OK. Nga ya monter président te monstre yango yo te pozo binaki en bout. Pres bandela lo mo bandela ki na ba muso ga ayo. Maza papa na biso so to yebise to vivre kaka. Pona mona de ba chef na biso muso ta président sibango. Nani pechana yo buno mone photo longole danger. Bon, na moi to ticket danger. Donc prise lokal ba danger mi ba chef na biso nyonso ba kota na ba danger. Ora bino mwende ni pona pechana danger. Donc mo ngona ndo tuma ngabi mimi obi ke ba chef mo ko ba mo mo ba za mikela ba chama mituka. Ya ko ba chama telo mo. Mo so so ba ga nyonso. Danger prise. Donc elle est comme moi quand on monstre un acteur donc des autorités mais ça était prise ça longo bobo biso to comment na ba pomo boy prise tu mino mo so na combien moi ne yo ba ba sadila ba dilanga pour moi si on salia na wenze moi si alia aka na suki to ba $30 to bata aka 50 na 50 to profita to chaka ba sil to so ba fantasy mo ba chaîne tepso to linga peso sac be moi chef moi retombo lango ngana pesa moi sina 20 est-ce que t'as lu toke kosomba bateni na biso ba fille omona pena ba chef musu to landi na bango oya play pe sko holanda nani soki mi fe na biso tikale to tikala ata na mwa $10 ata $5 na biso to kabola sko ok za mbongo na biso ozo betisa biso déjà mabako ok to koza na moi to sali pe to ba ba nete to ba to c'est peut-être 3 mois to futa maté mais to na concert moi munene prise à tuni biso bambonga souk to bisaki na to bisaki d'être prise ba $50 ba fa souk yango ba save monter déjà souk yango déjà tant gros ça on déjà comme ba $35 ba coupe biso ba kata biso ba linga wala $35 ote que $15 so na ticket na $5 so ba fantasy na pe na mwa nyomo biso lizinga bomi ko na futela mombo na mwa mai mwa courant na pe na mwa nyomo ba mwa tia bana o chef moi tombolo wa président ba $25 ngana yebi so abika da ngana yebi président ka da ba pesi yombo tokende wana tuzobita na mabako mutu musupe wa ndeti jour mtu mo planga habité na yebisa presprit na funda mamo muninga na mwa kene babi kasi place ba mona la ngama be yango wana soki da to lobi no to sano likambu boye po papa qu'il tira pevi mobimba mutu loba ko ngana ko sa monstre tazate donc pour battre instrument ba ko sa un instrument au président bokenda ka to teni nu ebetaki nzoka ba kosika ba pesa ba mbonga fil ba o kitinga kita wana longwa ki mebi no bo ko se ngapi jour so la chef monga mais yo poko si filet mais biso to be mamna sa suki ne bokota ve même ba ketch na biso to na osomba na do bisi prise to ke total prix à boutique bu prix boutique $30 to bi na zandu e bi ma $12 bebi ma $15 so to kakole bi ma $12 to bi ke to rolia ba mbona biso poto za batu to e biso so to ça combien de mois poto zo choc bongo presque surtout déjà surtout la studio ba concert ezate concert payé ka sui régulièrement tout le monde ba pa ko beta bongo ezate répète pas prise donc surtout écouter na concert il faut automatiquement faut profiter tant de profiter nande mutu donc bango so ora ndeti tout le monde na matadi Olga Silika ba tout excès de kolobela Olga ici au sombi ezaka do basela Olga calcul ya biloko na papier pesa Olga kanda comme ça tout a chemu a tout ni a chemu do alambela batu kuisi mo bima kwa kuisi dikayabu na ebisi o mascotte a se kama kasna pichu concorde babenga o kuisi dikayabu pona nini bonjour landela mingi wenze kuso ba boso ma provision 5 ba fito no lamba na voyage to okena ba chef musu ba gaiba boso mila combien bokabola miki siko yoto on prise atinda ko ke changer le mbongo ndi ba tshaka ba 12500 na lieso na monstre contacté o senti pena ba lieso ba kati presto yo ba lieso ba kati ndeni so ba bi pesa fi 25000 to ma so compter kambu presse mbongo na ngesangi 25000 ma no ba monstre l'amour président na ngaso la nyongo comprendre et moi comprendre ba point ni ba ko saké au moins ka ke presse mbongo na ngesangi 2500 mbongo na ngesangi 3000 wana mutu akende ko somba sia kate na ba lias presque soit attendu loko aiba ne prelo yo de vieux ayo ko ça pas presque ba tout raté oyele ba lies ba compter bien te to raté mais tour ya ba fi talaka souki ya ba fi mo mobile o pesa biso mbongo to kenda na binote bino boyo zo biso ka so ba si so planter biso ye ma femme on part c'est tout mais biso na to keto so mbina ko planter siko autant que comme ngamo na ke kakola prix ba planter lenga ba sundole po ebi ke wano ke senga suka na ba esa prise tika bango ba pe ba za mibali yo bi degré mibali misuso ba na logique ba ya biso ba dans ces moments ça va président ba pechoana na bicha ba banuma siko biso to profiter pas mobile yango na fala aider biso bino ba chef boche songi ba la biso ba mère de mon air mo botel que chef te moko ta marama mingo tu anini yango po olekisi
En dehors, il y a Makamoumion surtout au Salaka, carrière non musicale. Mikolelo, s'il faudra au Salam Sosani, on aurait appris qu'au Kangarasuki. Oui. On a déjà un poteau. Elle so abina biso to sombele ba casque banini ba utièche nga monstre d'amour ebe na zaina salon te nga na côté culturel pe vina na salon de coiffure nanga na sala suki nanga ibwe kozonga ba retard na ba concert na buke tika nga boye te pas venir biso mo ba masner mo ba venir mo mbule koko beta na ici ba on habite bo tika na salon presa o sa manœuvre chef o sa manœuvre beti ba moni photo nanga atangi ko mo mi kwa ki sa presa mi kwa na salon pe fo mona motema mabe même ya ba chef wana oleki ata shida ya suki ngai moko na sala baninga na suki donc ba boma kango ka mutu sa ezui fille mo bo ba yoka ine déjà kuna ote surprise à tout nous c'est 15 ans so ka modèle on va planter encore $5 biso moto ye biso de si prise $10 na les $5 mais ya ko même so pas mutu na ko lia ba $5 na ye wana mutu na ye wana planter biso oso mona même mi ko sala suki ba bomelanga bulo langa donc ba bomelanga ke no prise achelanga shida suki te shida ba sombi sa prise ba kabelo mo ya mabe baninga na biso musu balongwela ngo ba sombi sa prise ba kabelo moko lokola mosaka mbisi ya mosaka ndeto saka mosaka mbila bacha onka tentire beba be presa komo lobo so misinga bakabela mabeso ko moi pe boye bisete ke non bato yo pesa ki na mutu bakene ko somo moi surtout déclarer ça ki te pour moi ko to lo ba mingi moi te se pe bon ça dépose ko bo dévoiler ba chef to bo dévoiler ba chef presa za na bino te to koma derrière ba mésentente na ba chef to saini ukangi munoko donc to viva bongo moi le ba moi te sko tellement ba mabe ba chef ba osala biso mingi pas président ba comme ça ka ke bana mabe a discuter ki ba budaki nani principal tout na biso te au moins ka boza très moralement physiquement ce que zo taka ke non émission bien sûr eza musala meza musala na ngape na kende kaka ya mona ka ke yemo ko moi tu musu président le bio bazo ibsanga ba mesien bo mata ba mitu bo mata ba dessin cette mais to mata ba dessin cette ndeni te to répéter penate to vanda armi na parler parce que to senga mbongo to ko tata devia lokuta biso mais vi nazo biso to foto lo bat na ko beta tata devia bon ve na mona zéro munduki na $1000 na poche auto te ka mutu ka sombi asal ba makamna au voyager atike na $1000 mais 3000 na transport à landelo makasi asilika pe makasi. Pour nous comprendre que mbongo ya président eza mbongo moko donc papa soto raton to ga mabe ato utishi do na mbongo ebele batini lo code blema ngana tika répétition na isi bango ba pesi so mbongo repos na bimi zigino katine nga ba téléphone nga ba parfait na nga na ke na zwango na kati ya ya body ya chilenga chilanga €50 mais na ye ebi de grand a déclaré 2000 nga na ya repos ba pesa nga 2000 nga repos na zela 3000 nga transport na ko ke osundola ngope ba souvent on pas balisha mais ba super za razui a cabinet ngana okabalanga na wana tona mutoki ya président on okaba to tambola so na betika matolo ba pesi ko ngana olandela mbongo ya bongo parce que mbongo o ya président na biso za mbongo moko boye na koza na problème moko pe na musala ezaka ba mbongo moko boye na yebi na kam na salite mi kwa sali boye likamo sali boye so yebi banganga poso na bika na sambela makasi mtondi mate engaza mona maone na buna yo balo baja ke non nga bombela mais ya na bomba elembo nga na kati ya motema la tombe na kati ya motema nga na bien lembo na biso ba chrétien catholique mais na bomba parce que ba be ba bika to tcha ngo doa o tcha ngo mo boye o moninga na moni ozo comprendre que vie na biso ba to balandela ngo ya dégâts nzola ndeka ke no motema mabe na eka ke beba or ke mbongo ya président c'est important. Mbongo a président nga tanga futaka biso eza na ba misusu na balongolaka 10 ata pesi 10 000 mais o azaki na prière na pokwa tant to chaka ngo na panier yima lobani bato balobaka nzambe donc yo donc mutu musa ko ba nzambe mutu kela banganga kangela nga président nga donc ata na sele mabe o comprendre mutu musu pe so ke ne pas marabu na bimbongo na pesi ya waze kwa kanga ngo ata salinga mabe mona rate mbongo ne c'est important parce que mutu so kasenga yi na makambo nga ngana longwe na makambo asuka ya makasi na fana bo danseuse moye akoti sika mbamoko papa bango obela to ebi ke non et singa pe aide loko okoti ba aide wana biso na ba kiltsa to salango na kuta na ba problème na singa ngo yati na leolela kutu ngana senga bazong sanga classe na zwango te mais mutu muso awo sa test alobi o fotanga bazong se classe est-ce que biso ba tutozana vivre ndeni olobi non non c'est garantie d'autobité moi on a foutu te comme non on a trop mo singa la ta pas pour faire ta 2 mois mais ba pesi te mutu muso a consi garantie ndako vanda pas ba pesi peut-être $600 nga 550 na kuta na problème moko papa nga Clément bela
tozawa so na ebisi mutu mukani na so na TV to ya kondimaka te ke non bafuta anga te nasala nini te moi na TV ne tolobaka bongo na bafamille na biso bato tovanda na bango te bayebi ke miko aza na mbongo fort mpe nga naza mwana ya suka bamonaki kombo mais soki problème ekweyi babengaka nga alo miko mais te omayele esili barelation toyaka nango relation mosusu mpo ayede o pena donc suka fo ekomobela mama marie yango na mosantu kende brille mutu wana aresonaka nga omosenga nzambe esunga ata papa jansi simo ayedenga parce que ozoyeba te ok pena na ye nasenga pena aide danseuse moko akota alobi atanka akoti bo papa na biso azobela nayebi te so oyeki bakotonga tondotonga mpe na bango mo bachef yango po tona problème biso nyonso bachef oyo batikali wana tokosimba kotonga monstre moto alongwa liloba te surtout bango bato bafandaka na ye mingi bapesaka ku bapoint mosusu outake soki olobi yango obimba mo mwa mabe obimba moko obimi lokwa mo songisongo dévoile secret omweke bokosimba otonga mpe ya président bino tout mais okoma na ntango ya likambo bino bobuza bino babengaka bamabaluka ntango boye ndenge ni danseuse wana akoti na orchestre mbamoko o papa yango abela bachef yango te petia bapesa $50 ake na hôpital papa bango to bando répété comme aka 16 heures akati répétition ake papa bango akati répétition bapesaki ba $50 ake na hôpital clip ebimaka te ebimi nzembo basalaki nzembo basalaki mo danseuse songo ayembaki nzembo basalika base bavocal na bango papa na fille wana benga na numéro ya président allo nalingi mwana nga tourna ba clip te mwana nga vomembela nzambe akoki kobeta musique ya mokili te monstre alobi mutu abengeza papa divine te eza papa mutu mususu ok mwana wana bandeki kokosa prese so na se kokosa nanga de naeki na doléance nanga papa biso obela papa nanga bandeki kobela nga papa nga kosi 76 ans azane peut-être ba âge ya papa musu ne ba dusu ba mbedusu de l'autre monde lelo papa bango ye mutane mutu musu yo louer ne papa mo pa nzoka fe na ba ndeti chanteuse wana mutu présenter biso mama na été papa na ye mutu mususu olaxi monstre papa mutu nzoka pe maladi wana d'autres daki lokuta ba travailler président ye na jomo mususu ba kokota na lokola bazwaki pe na bureau na biso géresse ba tie na bureau fo otanga ba kombo na ba poso pe bango kanda ba leki na l'état to bebani monstre obima vérité ebima donc géresse aye wana zaki lokola mina na Facebook on a se plan président minga comme commenter blo président bukande ya fanatique otanga na répétition pe c'est tu comme kota na répétition e buna mo ko na président papa ayi na chanteuse orchestre des présidents monde comme chanter chanter on va travailler les présidents na ina chanter zone divine donc après ça fait ça va $50 ba kendo le temps to comprendre le secret moi ko bimisa et c'était parce que ba monde ke to bimba jalousie nzambe pa mawanenga sala grâce na ye papa fi wana ko benga lobi jamais ce ko ngai na buzoba na nga na telemela gérance na bibo lembo nga président na divine gérance a tchemu no makasi nzambe pe kanda sala makambu yeso ko ke studio akosa bato non na zui nini oyo donc batindaka bapesa kaye abi osu na 6 mo na mema prise na caro donc vient comme boss apesa ke lokola $150 au check carburant $50 $100 au fosim sa monstre moi crédit morning ali ane ba mbongo abongo mbango prise seni ya bengani divine sco ngato na doléance ba problème na zo lisungi te mbamo na bisa ba clair na bineti divine ne chef na biso sengo na bebane po na bonga divine a conseil no président en pleine répétition alors bi bo benga divine bo ebista a ko zong sera ba mbongo na ngai o nyoso akosa ngai bo benga président na biso Félix Oazé comme monstre na moye mo ka lo bango na répétition ba benga divine a ko zong sa ba mbongo ni nyoso akosa nzoka divine andoko sa presque papa mo abelaka mais nga na belisi papa na nga Clément ya solo. Vous avez pas besoin d'aide. Nazali na besoin d'aide mais pourtant yekunda zaki wana kota gena o sali nono le côté na disque nanu yembité mbamoko ye papa bino bila babandi ko aider disque bima bwe papa bino lobi ke moi na moni na clipté presa lobi ozongi sambo on a mettre comprendre le kamole kaka to comprendre ki po biso daba ina posa na biso te mutalo banete biso indemnité pourtant on jana ngana na ordonnance na ifana tout passe ordonnance na kala mente na no même na photo na kanga ba photo jour on to kosa to sambane na msa ba ordonnance ba tanga date na date nga bibane na silikaki donc pendant la na women ordonnance ba singa chef na singa habité to benga yo ordonnance ba ndo na jena ba combien tant dans pharmacie ba ne ba comme un montant qui ba kis o déjà et ko il singa autant. Il y a combien? Tes ordonnances, ça va être 17 000 et quelques. 17 000, 500 000, 17 000 francs congolais. 17 000 francs congolais. Naya nango boye. Pour bon bazaye mo ba chef na so ba jaloux, yo ye boye. Ordonnance yango mo ba insister ka talaka ba insister yo piye na ordonnance to tali ba prêt ba kisi. Mais muta insister ya kende ko sombela yo. O mona yazo on no lo beza vrai o ko chat tembe.
toleka na biso awa so toke toke samba na yo toleka toloba makambo pe oko démentir ne loro nini eloko ni muto kolongola makambo parce que tous les danseurs toleka na TV tokosa yango moni lelo batutu bakondana biso bon temps bokemba kuna pon toloba te mais pona na musala kuna peut-être voyage mona ko kende to protema to profita kolia ba koma ba président to kangaka munoko na komo na ko koma pe boye po bambo muso banda ko tozwa ngo bongo na voyage kana kombo nde kana bine boye na podium na yonde na kombo na yo na zuma kambo parce que tellement tu as tronga na kanga et belé ba chez bon ba katela ba fufu na ko so ba misel so belé na kiltra ba fa na rapa na bango on dit matin. Ça c'est grave, merci beaucoup. Alors mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, donc nous avons reçu pour vous Miko, déjà oui, qui est danseuse Mounene et Abina bien Salam Salana et bien. Et je crois que le président Monstre d'amour, Alana Abisso, c'est vraiment un homme réfléchi. Je crois certainement que mais quand vous avez une ordonnance et pas chef la biso na Senghor à lobby. Mais est-ce que Monstre a mon ordonnance? C'est quoi le problème les arayango wana? Ozomona problème so ezana ba chef na biso soki omoni opesa i règlement obi bosola likam na bureau oboya to benga yo moko papa mais er moko ba président bazala ba mabaluka tango oh non soki muninga mo aussi comme il faut ki bo benga nga moko mais nga motana comme na likam grave na leki par yo tinga na bureau soki to epa na mbala moko na koki ko tosa mibeko wana te la leki direct to le ka direct bongo po yo ko réaliser mbala moko ko umisanga te parce que malade mataka nga ezaki na ba estomac na peut-être pour na raisonner ki moi mingi na moi problème nanga na ko stressé et surtout pas problème papa nanga tout senga mingi na kanisa ki lokwa na sengi na ba relation na senga ba relation ba msuba zonga ba non na poste non ce qu'on a makambwana comment couper sanga passe na zongi ce qu'on a musala ba ebisinga que bakosi kosinga yi to ko résoudre ce qu'on a mona ke muto boko sa bopesa ka mbongo abi papa na za commande so ka kose papa na komate fa ki ba temporiser ba pesa ngambo ba pesa ngate na ko bela na une ordonnance chef na sana isanga abi ba ordonnance abato ebele koti yo zela nanu ba libérer batana après na obenga mkone commissaire kaka peut-être en gota ba kombo ba tout monde sa gota la mi ko za na émission ba privilégié pe bazala pour nga na banda émission na culture pe na banda émission vendredi na pas typique garçon sexy samedi na RTG pas tonico ko dimanche na le carapa fifi siwa na le ki na RTVS 1 na pesika programme monstre d'amour oh ezaka to petit concert to sisi concert 4 heures nga 9 heures na plateau et ça matin nga zo ba félicitations na zo na ba président Mususu nga ba relation musu efongwama et pas ba président d'orchestre Mususu eza contenu a fait so bi petit nanga en tout cas ce qui nga na ba monsieur loko ayo na ebité na zo ba félicitations na zo pas je sarnyo kalongo na zo pas président Boziana ezaka jour anniversaire na ye na kenda RTVS na kuta anniversaire ya Grévi Futila liebo or que ba monsieur ya biso na kitsa pe ba mo le bon na RTVS ba négligeable on abino so ye miso sola bilbo ka minene yo monde ba yebi ko yeba na ena ke loko te mutu so kaka ndeni bonjour ala muna mi ko yaki yo 5 minutes garder bande ba bengo ndeni osomona donc na ina programme na de vendredi samedi dimanche na la TV à part wana na be émission internet on a sonné na kota le bossa prise ba mi ko tellement après chef non c'est l'émission biloko en tout ko côté te mais on les a sacrifice fi muso raisonner à son badine ba nini ce qu'on a loko na moi chance na chimene yo moyemo azali na kokutana lamba na ngai Leslie be nazali Evely mutapa ba ko edenga na lati na bimisi pe mbongo na nga et puis batu musu wana balingaka babwaka bango babwaka eme po aider okende ta kuna ce qu'on a kuna kuta ba chance na teki blo na muso nzoto na sa ba basi we simbite mais déficit to muso ami ko ba kisaka mbo ekei ngala teka bag na nga bag na nga mo bandeli na nga via or nako bakute bande nanga vite bozaki ba na moi ba bag nanga mo bena jusqu'au mois 20 nanga tema de na programme na papa Bengali il faut qu'on a les TV il faut qu'on a les cas faut na les cartes na kina teki yango mona kina bima never na kina teki bag nanga ya or na kina teki na kina les TV OK go salamate et salamate mutateki lo koneka bo les kite et salamate donc il faut nga na mona ki na no mona so ni te mais pour nga il faut nga ba porte mo o lelo mi ko na ko lela te sauf que mutu nyonso président nyonso sanga bizarre no calme zela donc zela wana sege so na lobi ke te e simbi
donc na banga ngel lokote ya ngwana nde no salanga soto landaka kende to zo salaire te bien so ne osenga papa la ngel loko ba compliquer nga mais na leka te fete mais peut-être ngesa pe ke na ibana te pour parce que na émission boye pour ba benga yo ba numéro ba monsieur ezati ate ke no ko téléphone bungi eza ke no wana numéro na nga poso rater ngo ko ta YouTube okutanga na lobela mama mosa ngana ba no ba mama sute permet peut-être première émission na osaki na bi na ki tira pe éviter yango ngana na salle émission mo côté. Merci Miko parce que courage certainement que Mambeza la bien. Mambeza la bien. T'inquiète, Mambeza bien parce que Nabi monstre dans mon ngazala. Nabi qui m'a tout non pas de problème parce que déjà même na culture PVP aux déjà dans Zembo. On est moi bien na mopendo na mo boye président faire pas produire c'est bon. Non moi déjà ba bête. Ça va aller t'inquiète. Monstre pas en mesure à produire. Ouais, c'est monstre d'amour à produire un peu pour na rose appelle des comptes final na wana ne papa de rôle ba non miko na ne nga biso ki bon produire na bon na dédié na penser mon peu monstre d'amour na mbela na président na après na sel maramsu parce que ko binara oh te to beta mabaku trop. Moi je crois en toi nga ndimé la parce que ça courageuse mabaku nga na beti na marambu oh nga na kaise ne na kiltira na vandi bonzoka na mabaku ya dega beta ponga miko ebisanga te ke le kabo ya fo ebisanga miko na lingi fo ebisanga respect ebisanga le kabo donc Miko, on a 3 questions pour tout succès émission. Le lot il se peut que moi nanayo il y a moi si asengi maman il parle ngasa la musique lokola yo sala abandobi na pekaka aponi quelques heures parmi orchestre moko abandobi na nakati réaction no ezani oyebi se kendobi na tokolo banani bon moni rêve amutera parce que on ka moni déjà au monde au moi non moye palinga Sarah Mahambo de comme que non il est pendant la idole derrière ba idole na biso bazar moi pas vrai idole non moi non moko ils ont moi mettre Gims ba daju bon j'ai pas ça ba fierté à président nga Junana da Junana donc ba on est ba fierté pendant moi ne moi ça zo bima donc quand on te peut-être na tamo nga nga beta musique ba ndozo des salaires peut-être voyage pendant comme il peut na pété maman comme yo maman na nani esili bébé surtout que tu as la chance de soutenir la musique et de kemba bo obetela na adolescence maman no ebiso na na mto obetela te ngana kembi fort na makambo na cotis esprit fort. Deuxième question. Lelo un homme se présente ça veut dire que non a besoin abalayo oti comme ça là oyo osala musala ni musala mususu musala ni o ebisa que non osala pe réponse nous ani okondima to boy. Non, premièrement, on dit, deuxièmement, non, nous sommes raté. Donc, on a raté le transport national. En plus, partout dans le sens, on a dit que tout passe. Donc, on a dit que on a bandara partout au Kende. Attends, on a Badoli, on a Bukavu, côté nous, on a Kende. Si on a checké les bayaboy, on a dit que on a donc ceux qui a lobby nanga faut ça la faut ça papa déjà te servir musala ngo to betela ma baku trop oh za to oh liba kwa makaso ezaka na libala na en tout cas na ndimna betala nga on soki pinda nzambe habite miko makambu yango faut bala. Est-ce que tu penses que libala pesa aux angarango ça te manque aussi ça t'arrive que fani anga vraiment fana bala nanga ça t'arrive aussi? Non, il y a un mot de regret, on a proposé un faille, faille pas dans la musique, musique, on a continué ça. Parce que RFA pas que non, Miko, non, banda makabo, mutaga, il peut et moi, ça bien, moi, batapoto, monsieur Balinga, moi, tout ça, appelle la peau, tout ça, pour linka. Ndengo soit linga, katama, quel match, on fait une banane, tout, ce que bon, on a moi passé. Non, mon message, non, mais ça, on a bout. Tout le monde a été pour la musique et musique qui caractère. On est servant musique décevant. Il n'y a pas de décevoir. Musique on bela mabaku boy. Liba quoi liba la sauce 50 ans maintenant ça qui même musique au 50 ans. Au 50 ans mais le monde à part donc ça moi ni don zambe quand ndinga opesanga parce que oye monde yebido on a sengi to nzamba okanisa pesanga. Merci beaucoup, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Tout le plaisir était le nôtre Rosalana on a plateau to biki ozana nzembo. Nautique là yo on fait sa programme il y a pour nzembo na yo et puis on fait sa numéro de contact pour ceux qui voudront va côté en contact na yo bato on a besoin de dédicaces on a besoin peut-être dédier bango chant na puis c'est occasion merci na batenir sur baolanda ngazara que moi on a bino petite sœur na bino donc bolinga mingi ngapena linga bino trop monika ka na boya ande to boya ya moko loba parce que mon oreille le ba trop beta toujours à Bakou. Merci à la femme selon le cœur de Dieu.
nzembo yango wana miko pena na nzembo no etelengana ki na ba complication ba binanga autant mais kuno autant na simba te en tout cas me suma mo tante jiluka ya pena makambo yango ziginoka numéro nanga pena pour na contact 080 babi plus 243 code mondial ya wili mushingi biso na mino toyebi plus 243 81 16 43 901 plus 243 81 16 43 901 donc so betika wana ozwi miko mingi kaka na basala nzambe belé basier na belé basier mabale belé bazala mikili ya misika na beti simio libaku te eza teke non miko ye pa komo loba boye miko pa komi lokola banani te biso tondima pasi na biso misika eza vie ya kokemba misika eza nzela molai bino omonaka ke na bini na sepesi bato miko ya toujours propre miko aza boye non ezalaka tosaka baeffort ebele na donc eza teke na lobi mpona betisa bino libaku eza koloba kaka faut lobaka pe donc faut na loba pour comprendre pourquoi miko asiliki pourquoi kosilika ku c'est trop d'une osilika na monstre d'amour pourquoi nga pena miko na ndimi kosilika faut na ça ba test na c'est na test te na vandi na nga pas na nga na Guilain lokola grand frère Guilain ndimi abeta nzembo na nga ndimi ayemba donc il a habité maintenant sans gars conseil na batnya so bazali banda so bobi na beta rythme ki lelo boyebi singa non miko beta net nzembo na ezaki me beta likolo boy miko faut beta boy en tout cas na juste na besoin ba conseil na bino na pe na besoin ya ba conseil ka ya batu boni boloba nini faut na sala nini po mona maele faut koyoka yango mona na posa na yoka bino na la posa pa na yoka bino bato ya koloba loba na la posa yoka bino te nga monstre d'amour c'est mon papa ngaza sodana makasi donc bato na tout donc peut-être ba kolonga ndenga mabe po yana mutu wana ka yende ka lukela biso ba kabela biso mbongo mona kindamba a compliquer biso mbongo wana so na zo kongo peut-être talaka Brazzaville maman moi c'est is donc vous ba kabela biso mbongo mo yebele après ça lias ya boye ya ba France CFA ba fille to sengi makuta bibozo chef on est ka oh non c'est pas un bon ah Seigneur est-ce que mbongo etalio le temps to chama ke ba ke sa mo surprise za mbongo wana so to ata 1000 francs CFA te donc lias ya ba francs CFA boye na bito so za combien le bateau ba maison ba hôtel combien ils ont 4 enveloppes à chocolat il y a chocolat et kenda pour na bino ba chef ou ngolka ma bateau ba tikali botika mo ba za kimia so ba sali mabe boye ba corriger bango donc bon meka ko funda pas monstre d'amour parce que mon état malili yo so batami ko mega te pour likasi pe ko ka bona nini pe boba yo ko tikalité biso lisusu to sali makamsu parce que nga pe na besoin ba produire nga papa ba ki waza besoin ba produire to ko ebise papa nga na nzembo na nga we compliqué nga na kitira boko produire nga ya jipe le komo mi corazon nga no banga te no boko na ko jipe le komo mi corazon mon vie ndo inanga babi wana leki ya monstre d'amour autrement dit ordinateur mi ko mutu na nge sala pour nous relaxer que nana nga poser na tout ça na ba palpiter sauf que ba relation eza ebele papa ofongola nga ba relation ebele so na lobby ka siko sala mi prévaner de nzembo yango wana chombo dana yebi ke ngeba lolela lela donc vena nga leso uzunga te benga nuka vena nga ya osama parce que nozonga ka awa pour nous mais kapena moi live ya makambo nzembo parce que na mito so na meka ekeye ba fibele ba travailler pour c'était pour les yebi ke ngo travailler na yebi ke mata bela ko beta na ngo masa na banga te ke me keba mata bela ekuta na makambo po. Merci beaucoup. Bon, tout comme une absolue. Merci à grand frère Nangapo. Les cas à Yango Salanga, les cas RTV Sobi. Miko Yaka Goebana. Donc Yango Salaka, Congo na biso Luanda, Matadi Bani Baye Banga Pena Biboton de Kena a Pesuna habité qui le repos. Yo indépendance ba fula likolo no ba grand frère pour perception makapa pour ba on respecter ba invitation à binoté ba ibi bango te mo ba ya se présenter comme non na sala nga bien pina tellement ndo yo kabino on peut amta ba miko yeyo donc merci na bino na beti na bino ba kote bolimbisa so na le mabe juste conseil numéro na nga yangwana. Merci beaucoup Miko, mesdames messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci na Amiral Chamala, merci na Gédéon, merci na chef Nabiso Jordan Panzou, merci na leader Luyeye, merci à toute la grande équipe, sponsor officiel Yadjani Sita, Tsongan Pouto Bangamichuri depuis Suisse-Irlande, merci infiniment pour l'agnon surtout. Beau s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous, numéro Nabiso Zasima, si gestion remarque au Komeli Biso, numéro Oyo, et Zaponatina na Rupanza ba orchestre T. Émission eza juste kaka pona koleka ba topé ba découvrir ba neko bo pesa pe bango chance parce que baza basi et sengeli to batela bango vraiment bazala ba instrumenté baza pe bato ya kosakana sakana bango te parce que bazala pemé na biso pona tina na kosunga biso. Merci beaucoup na bande konyon surtout ba entourage ya ba orchestre musicien ba entourage ya ba leader s'il vous plaît ngana un problème na binoté mais les problèmes ezali votre manière de gérer les artistes et musiciens.
admettons que lelo artiste besoin d'endurer na ba erreur, leader besoin d'endurer na ba erreur. Ba tiaka bino tout autour. Voilà pourquoi est-ce qu'un président de la République azara na ba conseiller ebelé, conseiller en matière boy, conseiller en matière boy. C'est la même chose dans ba artiste et musicien ana. Tant aux apemeni Luka a évolué pour mbongo ekota. Yango moni ke noto moni pe ke non na ninga ma BTV na clips mo soso. Non, ngana soda. Ngana soda na yebi VT. Badbaro fouté au boété. Jamais dans la biso que biso to ko longwa te na mama boété ta la film na biso. Ngami ko na ta mona nzelete ke ponga na zate mais badbaro lo bageno de film na biso ngamu tu na lobby. Et te ke na lobby ngona ndenge na double cœur te. Te ngaso ngala lo bango déjà que biso to futara te. Mon auto na film go sala maté pour Eclipse mo so na bi ko si la TV. Tout le barra pour te fortifier, mon tu as pour te décourager. Non, il va souda. Merci beaucoup, Miko. Alors, au revoir, à la prochaine. Bye bye.